Mama Basuki, nyonso ezalaka théâtre te. Nyonso ezalaka koloba te. Omoni esiko komi bako porter au plainte. Na famille yaka Mama Charlotte bako porter au plainte. Mama Charlotte na Karine Mukondi bako porter au plainte te. Mais famille ya Mama Charlotte, ba neve ya Mama Charlotte, ba nièce ya Mama Charlotte bako porter au plainte. Parce que au lobby, au limwisa Mama kulutu na bango. Et puis yeba plainte mususu eke bake ko déposer ba courrier plainte na ambassade ya France et pas yaya Mama Charlotte. Mama makambo yo midukeli oko kakango tozo zelo parce que yo zana mbongo yebele yo salaka mbongo même na ndaku na yo salaka même ba dollar. Osala même ba dollar, yango wana ozomona batu nyonso pamba, osala même ba euro, ozomona batu pamba, batu epa na baza bazoba, batu nyonso ba epa na baza batu baza na valeur te, batu epa na yo, omona ka batu baza na tina te, parce que yo il faut somba batu. Omoni hein, yo kendaka business, mo kendaka business te. Yo kenda okende ko boma Karine, okende boma Mama Charlotte pour okoma na succès munene. Mais comme Karine aza chrétien, asala ka batu mabete Karine. Ayebi ko sala mutu mabete. Karine alingaka. Vraiment azala na batu bien. Mais bino comme bizale na bino ezalaka mabe, boyaka ko balukela ye. C'est ça esimbaka te. Yango wana nzambe ne mutabengana ka bino sans que ye moka bengana bino. Tango nzamba bengani bino, apusi bino musika na ye, yango wana bino bokomaka na nganji, bokomaka na nkele, bokomaka na kanda, kindoki ekomaka kobima. C'est ça le problème. Problème na bino yango wana. Yo oke ko luka publicité, osala na moto, okomo lukele ba problème. Obengisi monde entier, obengisi monde ba théâtre, obengisi monde ba musicien, obengisi ba benga ngoni ba chroniqueuse nyonso a planète ya RDC, ozui ba publicité, otindi ba colis, osali ba conteneur. Po nganga wana loba no panja biloko nyonso za nango. Panja nyonso komone ko yela yo e ko botela, njoka nde botelo makambo. Bon, Jennifer alobi na yo, osala mwana na yo Jennifer alobi o continue teka ba rouge à lèvres no. Ozo sala ka ba détail wana po anino fait. Pourquoi ozo kene ka draw bit te? Kena koki na nga Karine te mwana ana ba mekaka yete. Po tozala no bien. Toko ndima na biso yo. Mais ozo kosa tala ne oyebi na ope ko lobate. Oyebi na ope ko kosa te tala ne munoko no ebetaka. Muta ayebi kokosa te munoko ne betaka. Tala ndenge lokute ezo bima oti na maduso azolo, ezo bima na misu, ezo bima na munoko, et puis ozaka na problème ya koloba. Vanda na yo mama. Pona nini oyebi no koloba te olingo ko bunda na bato ba yeba ko swana na batu nyonso. Yo linga ko omeka Karine me simbite hein. Et simbite. Karine est la meilleure chroniqueuse. Et simbite, Mama Charlotte la meilleure maman. Et simbite, et sopi yo makasi. Et sopi yo vraiment ma be, bambi yo pena na ma bere na ba karo na we wana baun. Sale examen de conscience na oyon so sali wana. Soki ezaka batu batindi yo. Sale examen de conscience senganza meno pardon. Kende ko senga Mama Charlotte pardon. Ya limbi sakana ye. Mais toko ya biso toko ya ko limbi so lisusu te. Parce que osali ma be makasi, osali Karine ma be makasi. Ma be makasi. To sepeli no ata mukete. Bébé Gucci sort mon bébé succès fou. Bazozo bacha munoko. Bomoni meche bébé Gucci c'est ka 20 minutes na page. YouTube enge buka na bi